Ba mama bokota na zongeli bino kane na lobaki na zozonga parce que oza vidéo musique oza vidéo fait enfant ekokota na ba YouTuber ekota na ba YouTuber lokola ekota na ba YouTuber feza la propre eza la penza propre pour ekota na YouTuber eza la propre maman vous on a le copain à partager puis on en tout cas na kati ya partage pardon on a partager bokota ba maman bokota tout le monde bokota ba maman bokota s'il vous plaît bokota ba maman ya atatu bokota ba maman bokota ba maman ya talo ba maman ya valeur bokota bakota kakaka bokota ba mama bakota kakaka bakota kakaka ba mama bokota bokoti ya ba fleur tant bozokota bozoboira ba fleur pour ba fleur nde muto ezolakisa ke naza na ligne okota na kobwaka ba fleur yango mutu ezolakisa ke je suis là naza na kati ya ligne po bandeko misu mpe bamona balanda baya koyoka bopartage bobwaka bacœur bopartage partage eleka biso ebele bamama bapapa masolo na oyela bino eza capital parce que bandeko ebele na poto bazo souffrir na makambo bandeko ebele na poto makambo oyo misusu bakufa na basusi misusu babela likolo ya basusi misusu bakabwana penza libela misusu toyebi te me nazwaki bapele ebele nazwi bapele ebele ya bamama babi na nga mama tatu na bapapa lobela pe makambo oyo ndenge olekaka na réseaux sociaux oteya ekoki kosunga ta libota moko quelque part o penza bayebi yesu yango wana bamama bozomona yaya ozotala boye toyebani wana ozotala wana la marina tia eza ngai lekano yaya nga na osa émission yango wana bomoni bamama yango azoluka moto to aza na besoin ayeba papa azali kuna ye tia koyeba na ya ngambo mongongo ka ya pamba ya ngambo bonjour nana live boyebisa bamama bafana bamama bapapa lelo bafamille ezopanzana na poto me ntango tozalaki bana mike na bafamille na biso ntango tozalaki bana mike tozokola ntango tozalaki bana mike na kati ya bamabota na pasi na bisengo na bafamille ya mbongo na bafamille ya bobola tozala soudé tokola na kisasa tozomona bazobenga famille intel bana wana bazalaka soudé famille intel bazalaka soudé famille intel bazalaka soudé bana ya papa kingandi de bana ya tata boye po biso le tokola ke ezalaki ka ba famille boye te biso to bandai ko parler mix ba famille na kokola na biso to bandai ko talela mingi ba famille wana famille intel te wana famille intel te wana famille intel na moment to lobela ba famille tozomona ke ba famille ngo nyonso tozalaka soudé. Mais lelo ba famille ekomi na poto ba famille ekomo panzana
ba famille ekomi na poto, ba famille ekomi bota makambo ebele. Yango na question wana na se posera toujours. Mboka oyo toya e mboka nini? Tovandaka na monde nini? Tosalelaka mboka nini mboka oyo? Bandeko, okomona penza libota. Tango ba famille bazana na Kisasa. Ba yaya baya poto, soit ba leki baya. Na moment wana ba famille ba na poto, tozaka na ndeko na biso na poto tozaka na ndeko na biso ndeko atinda mituka, ndeko atinda bilamba, ndeko atinda mbongo, yaya ndeko wana zaki lokola nzamba libota. Omoni ndeko na leka zoti na mbongo azalaki nzambe ya libota, azalaki dieu ya libota. Ndeko wana azalaki nzambe ya libota wana. Ndeko azotinda bambongo, ndeko azosunga, ndeko abandi kosala ba nini pona ko changer, ndeko akomi ko kosala ba démarche pona ko bengisa bandeko ne na poto. Na moment wana ndeko wana azalaki nzambe ya libota wana, partout bakendaka batambolaka na ba photo na ye. Oya na biso pona ba wana peut-être ba téléphone nanu ekota kite. Oya na biso moni photo kasi yana biso azaka na poto te. Yana biso soki ba yebika ke bozaka na ndeko na poto valeur ya famille mati, niveau mati. Ata kutu famille présidentielle yaya bakozala donc bokoza sona somo na ngote po bino pe bwana ndeko na poto akoma ki lokwa griffe. Ndeko na poto azaki lokola griffe a bilamba. Omoni ba marque auto mona ba Chanel ba Gucci, donc so za na ndeko na poto ezaki lokola marque eza na famille na bino, bwana Chanel na famille, bwana Gucci na famille. Bozo tout tapé tolo ndeko na biso na poto. C'est tout ce qui bilambe kiti. Soki ndeko wana tindi ba valise bilamba mama yaya okomona bato bazo beta ba tour. Alati bilamba poto mama bilamba kitoko mama solo parfait na mama wana bao bazo lata yoka lolendo yana biso atinda kite yaya wana ndeko wana monike no olieka kana tinda tika pena pesa bandeko na ngai faveur baya pena mboka oyo baya pe koluka lokola nga comme ça bango pe tango bakoya bakobenda pe intel wana pe leka oya yepa kobenda pona tango ya kobengisa famille na tango akalezalaki neti likelemba oyo abengisi oyo kuna abengisi oyo kuna tina ndenge po mona famille nyonso botondi na poto bokomo sunga kaka baboti yaya na moma wana bokomo sunga baboti yaya wana ndeko wana sali tu yaya bino nyonso tu bokoti mikili wo tango bokoti mikili bokiti na ndako nani yaya wana ya ndeko na bino azala mwasi azala mobali bokitaki na ndako na ye ndeko wana bandi kolakisa bino metro oyebaki no metro te ndeko wana lakiso RR oyebaki no nzela ya kozwela RR te ndeko wana lakiso kosomba ticket ndeko wana lakiso na miso bato ba bomoni ndeko wana lakiso Château Rouge ndeko wana lakiso Tour Eiffel ndeko wana taliso poto ndenge tambolaka ndeko wana lakiso assistance sociale ndeko wana asungi yo pona kosala ngunda na yo ndeko wana afavoriser yo oyeba ofra ndeko wana memi yo na préfecture ndeko wana lakiso kesoke na préfecture lobabo ezongisa boy ndeko wana azo participer na ba démarche na yo nyonso ya poto ba démarche noto ya poto ndeko wana azo participer parce que ndeko na nga ye azwa lieu po lobi pe abengisa kingani yaya oye baki atakutu oyo atakutu machine ya bilambo oyebi te atakutu ba pareil musu na poto toka nango po oyeba yaya oyebi nzamba pamboli ofandisi vi na ope na poto lokola yaya o comprendre o comment mona salaire parce que salaire otozwaka na poto jamais tozwaka ona Kisasa jamais na Congo salaire wana ezali na bato normal salaire wana ezalaka na bato mbongo po awa ba salaire ebandaka partir SMIC na biso awa na poto eza déjà ba 1400 et quelques wana eza na SMIC et la kisi salaire ya C donc si ko soto banzo mata ba salaire à likolo ba 1800 ba 2000 ba 2500 ba 3000 ba 3500 ba 4000 chi matangomba obeti pe ba RC mbongo ekoti yaya okomo sentir mbongo
Yaya on commande des fois ko beta bakayo gagner un mois 3000 par mois. Lobi nango. Kaka ndeko na yo wana. Oyo azalaka nzamba famille na bino. Kaka ndeko na bino wana. Oyo abandai kotindela bino mituka. Kaka ndeko na bino wana. Oyo anyokwa mina poto akangisi bambongo ne ya pasi ya mutoki ya souffrance tiyo ya. Kaka ndeko wana. Alakisi yo préfecture, alakisi yo kobwaka, alakisi yo boy. Kaka ndeko wana. Lelo akoma ndoki ya famille na bino. Yaya wana. Ser wana. Grand cho. Ndoki. Ye mutazo kanga biso. Ah! Mwana mama. Ndeko wana ye mutazo kanga bino. Tango zalaki na kisaso so benge nzambe. Tango zalaki na kisaso so tambola na photo na ye. Tango zalaki na kisaso so sape ye mutabana ko tinda bilamba. Abundani mbongo na ye pa ko soma mutuka na poto. Okay, pe ko betela ngo Weston parce que Weston est un voyage ya Mickey. Okay, pe ko beta ngo pe Weston. Okay, pe ko sombela ngo pe ba Chanette na ye. Okay, pe ko sombela ngo pe mwanda wa lupangu na ye. Mende ko na tali nyonso wana te. Alobi ndeko na ngai ya. Yaya, lelo na poto akoma ndoki. Yaya famille Kabwani. Soko luki raison au famille Kabwani ezate. Raison ezate. Yaya. Tala ndenge ba famille zo Kabwana lelo na poto. Tala ndenge ba famille zo beba na lelo na poto. Mwana mama na yo, mwana tata na yo. Et puis ba famille Kabwana na poto ba cousin te. Ba cousin na cousine te. Po cousin na cousine to yebi ke to beba na kalelo lobi to bongisa. Mais bande ko propre même père même mère. Ba misusu ba beta ba 10 ans ya binemi. 10 ans ya binemi. Ba misusu bazana ba 5 ans ya binemi. Ba misusu bazana 15 ans ya binemi. Sikoyo boyoka nga po fungola matoi bandeko oyo boninga koyoka na te boya bozwa premier kiti bo vanda. Sikoyo ndenge bo beba na bongo. Bo bongisa mukolo nini? Mukolo boko yoka moko na bino akufi. Mukolo moko na bino akokufa siko bo sa semblant na miso abatu ke tozanga bandeko lukuta. Yaya tela nde bokotisa kindoki na famille. Balobi bana ya tata moko mama moko ler bozo kola. Na passe na bisengo bozo bunda. Moko basali fufu bo bundi likolo fufu. Moko bo bundi likolo musuni. Moko bo bundi likolo bilamba. Moko bo bundi likolo ka pozonga ki retard. Mais bo banda opanzana te pourquoi? Bo panzana te pona nini? Mais boye na mboka oyo. Mboka ya bomoko. Mboka ya koyokana. Mboka oyo famille faut ezala soudé. Mboka oyo ataba bili kambo ezo ya modèle nini makila na ngai te. Makila na ngai te, mwana mama na ngai te, mwana papa na ngai te. Pona wana lokuta. Yaya, na préféré kutu na kabonata na cousine na cousin, mais pona ndeko na ngai te. Mais batu wana okomona bango tous les dimanches bakenda ke église. C'est kon nzamba yoka prière na bino ndeni. Tant que na libota na bino déjà bo panzana. Mutu na mutakoma na kwena ye. Libota ekoma nango ya babinemi. Libota ekoma nango. Imagine toi, muto ya kangela ndeko na ye kanda. Peut-être yaya wana balisa yo. Yaya wana zwela yo limousine. Yaya wana salatu. Sikoyo bato model wana bazana bakanda ya makasi. Bapanzana. Bon shiko yo muto apamba bakocha yo wapi. Yo muto apamba bakocha yo wapi. Tande ba famille zo kabwana na ba poto. On a zo examiner za ba vérité we auto vivre na poto. Boyoka kabiso to na poto mais poto ngo to ya to yela nde makambo. To viva kama makambo na poto yo. Mundele okomona bango baza soudé. Okomona ndako eza wana, neti ndako eza en face nanga. Ndako wana ezala ya koko. Koko atikela koko. Koko ti lelo koko na bango ya suka ye mutu ayaka na ndako na bandako wana eza vide. Eza soki misato ekangama ya minene eza vide. Eza vide vanda nango eza na mutu te ka koko wana ayaka ne ba samedi akota bimi akota bimi akota bimi. Ayaka ne ka kokota na kubima ya bandako wana eza vide. Bandako ba koko ne batikele famille soudée. Siko ti a mérité bandako wana parce que famille ezala soudée, famille ezala na bomoko, famille ezala na liloba. OK, so landi bien. Mindele basambela lokwa bisote. Mindele bakenda ba église lokwa bisote. Mindele bakenda ka église catholique. Bakena mamoka na catholique, notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie, pleine de grâce, basuki wana. Bakenda na bango sunzela musute.
Mais yaya tala ndenge baza soudé kokoyo atikelaka oyo bomengo kokoyo yaya bisika nga na salaka na ebisi bino ko batwa mbongo ya kosakana te bomengo ewuta na side ewuta bomengo wane ewuta na batu ya baler soki ya ba 1800 bisika bakenda kosala batu wana bauta na ba 1800 yaya batikela oyo batikela obaza ozoka sikoyo etikala sikoyo yaya na leki fotala yaya na leki nde baza soudé. Il faut que yaya na leki ndenge bazalaka mbomoko yango wana omoni baentreprise na bango eza koavance baentreprise eza kokende sikoyo leki ya mwasi nde moto aza mayele makasi koleka yaya mais yaya asalaka nini bomengo atikela leki nde basignature mais ye ndenge aza wana azwaka salaire na ye azwaka makambo na ye nyonso tranquille mais leki alela ye soki amoni kaka ya na ye toza oh mon frère oh ça va omona azosimba ya na ye na matama ya na ye mpe mwa bafiere nabi nzambe mindele oyo toya na mboka na bango tala nde baza na bolingo mais biso bato touta misika toya na mboka bato lelo bafamille ebele na poto binemi jure bamisusu bakoma kokabola bamatanga bazwi matanga boye oyo asali na kwena ye oyo kuna pa asali na kwena ye bana ya tata mo mama moko bakutani na marché binemi oyo kuna nalobisaka ye te yaya tala nde bopesa bandoki pouvoir tala nde bokotisa mpenza kindoki na kati ya libota tala ndenge bosepara bino moko elakisi ke bolingo ezalaka te na mitema bolingo eza te mususu alobi nga nakangela ndeko na ngai kanda parce que ndeko na ngai aloba na nga maloba moko eshokanga mais tozonga lero ozalaka na Congo RDC ndeko wana benga ndeko na ye na telefone ndeko wana yamba telefone mwana mama na ngai nakomi na suka soki osungi nga na ya poto te na okufa nakomi die ndika mwana mama na ngai ndeko wana tali ndeko na ye ndenge azolela mwana mama na nga na okufa mwana mama na nga soki osungi nga te nga na okufa mwana mama na nga sunga nga na kokata koya na poto kisasa vie eza lisu te vie eza ya kosuka na kisasa nyonso nazosala ezosimba lisu te mwana mama na ngai soki bosungi nga te na okufa ndeko wana tika te ayoka cri ya ndeko na ye abandi kosala de façon ke ndeko na ya poto na moma wana ye moko pa azalaki nanu sans papier o lisolo bapesi nga na ndeko na ngai mana nizana tala nakopesa komwa mboka te Léonie apesi nga histoire donc Léonie kwa menga bengake ma Léonie po tozaka na tante na biso na famille to bengake ma Léonie ndeko Léonie alobi mama la marena na ede ndeko na ngai na yoka kolela wana bosunga ngai na komela poison soki na ye na poto te na komela poison na kufa parce que na suna vite alobi na mitali ngai moko nazalaki sandoki nana mukanda te nabandi kobundana tindeko na ngai ekoya poto obuya inane ondeko na ngai benganga nalala asupongi te na beta kayu lokola nakendaka na zongi na eke lisusu abi nakondaka na koma lokola muchoki ndeko na ngai akoma na poto mais lelo nga na ye binemi jire na se retrouver dans moment moko le plus difficile na zanga mbongo nazoyeba te na s'en sortir ndenge nini na poto nazoyeba te na poto na s'en sortir ndenge nini nazwa telefone nabenga ta mwana mama na ngai ata alobisaka nga te mais nayebisa ye pasi oyo nga nazo traverser nayebisa mwana mama na ngai ke nazo souffrir sunga ngai parce que nakomi na suka nazo risquer vi nange beba na poto awa ndeko nanga sunga ngai azwi telefone abenga mwana mama na ye azwi telefone abenga makila na ye yaya mwana mama na boya koyoka ye
ni kozwa ye na telefone alobi bopesa maloba tozalaka na ye famille te. Le monde est passé, hein? Bandeko na ngai bo en Afrique boyeba ke awa na poto ba famille ezo panzana. Bandeko na nga boza na Kisasa bolanda video oyo na poto ba famille ezo kabwana. Famille eza lishu na poto te, ba famille batikali mukie, bi panzana bazebele ya. Mwana Leonia banjole la lobi mwana mama na ngai aboyi akatele telefone likambo asala ye ya mabeza te yaya me ayoka cri ya ndeko na ye ntango ndeko na bengaka ye abi na kokufa na prefere na melata poison na okoka na ngai lisusu te nakomi na suka ayoka douleur wana emata ye akenda kosala azwi mukanda ya bato asala na side asala na nord asala boye azonga boye akoka ata kosombela mba te me lelo ndeko wana abosana ye ndeko wana abosana ye abi na nga mama tatu beta histoire nanga tokola na libota na biso metoa na biso na bolingo te tozo yé parce que vrai bolingo nde na poto ba famille ezati ba famille ba soudé ba mukie parce que ba famille ba soudé ba famille ba béni baza béni ba famille na poto ezo panzana lokola mayebo. Sopo olobi okota oyeba likamba famille zo panzana yaya oyoka na mutema pasi tozo kende wapi bandeko nanga ba congolais lelo batu lisusu bakomisa ba famille a préféré azalata na moziki po amona kata bato muziki wana ke lelo ata likambo bato muziki ne ba oya osunga ye a préférer ko tata na groupe moko amona kata famille parce que famille na ye ba rejeta ye azana mutu te a préférer akomata na bato ya libanda a se confia kata na bato ya libanda parce que azana mutu te yonzo ilongwa azolanda masanga nzo cha portable kono ana cha portable akeye nzo ya mwake aya oswana te kwa akeye onzo iso aswe vimba botala niveau ba famille na poto botala niveau bandeko nanga tozo kende wapi ndeko atikela o libele akoma lelo ennemi juré na yo c'est que na ba famille ngo to bana na biso ko vivre bana ya bambanda tozaki na biso bana ya bambanda to vivre tozala na biso bana ya ba tata moko mama moko te tala niveau bandeko na ngai koma lelo na poto bandeko bazotika diable azwa place na kati na mabota lelo diable azozwa place na kati ya mabota diable a komi lelo ko gérer ma bota parce que bino moko nde bopesi ouverture wana na diable mwana mama na yo abengi yo abindeko na ngai pasi eleki sunganga ya zwa ta réponse te mais toyeba ke nzambo aza na lola azaka juste parce que nzambe atalaka biso atali ndeko wana tango alelelaka ndeko na ye ndeko na ya tikate azwa likamune na considération asala tout aluka na ba façon nyonso po ndeko na ya koma na poto likolo ya cri wana mais komi siko na tour na ye yaya ndeko pa bengi alobi ya na ngai ndeko na ngai leki na ngai totala mabete bolimbisi pasi elekinga yaya ndeko aboya mena sima ya koboya wana nzamba ye kopambola ndeko na biso Leoni lelo Leoni vie vanda lelo Leoni mituko azo changer na poto tozo yeba ngo nombre te lelo Leoni afungola société ya munene
ba travailleur aza soki na combien de travailleurs to ebi nombre te. Mais mutu oyo abundana kana sans papier kwa luka ndeko na ya poto. Ndeko ya ndeko bosana. Yango poto ango eza na nini o ezo kabola ba famille. Bandeko eza poto te mutu ezo kabona eza nde mitema ya batu. Oyebi tango boza bana mikie yaya bolingo wana ezaka bolingo lokuta. Omoni bolingo batu bamonaka na bomwana ezaka nango vrai bolingo te vrai bolingo eza un autre zo vivre lelo na ba famille. O vivaka na famille moko boye bandeko na yo mamota moko bolekanaka na banzela lokwa bineni gérer. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Bana bozobota bana balinga na lisuté bana bakoma bineni ba nièce ba neveu bakoma ona point na bango pe na point na bango tozo kende wapi po botala niveau lelo ba famille bazo panzana awa na poto yango na ba mama etake conseil na nga na kopesa ezake bandeko na nga oyebi koyeba Yesu na vérité okozalaka jamais na motema ya serpent mutu ayebi nzambe nzambe azo toucher ye akoki jamais kozala na d'abord na kanda na ndeko na ye waza proche tant que ndeko no aza proche obobima ne nzela moko o rejeta ye yeba ke yaya okoki kosambela ndenge nini prière na yo ekotikala okokoma epa nzambe ona oyebisa bino botuna ngo ba pasteur na bino. Tant que ndeko na yo mamota moko boya nenzela moko o rejeta ye bongo Jésus oyo monaka te olinga Jésus ndenge nini ato simbi Bible ke église ato sali ba gela sec ato matina ngomba mangengenge ato osali ndenge nini yaya nyonso salaka ezaka nango échec parce que omoni kaka pon wana oyo bokotisa ya mwana nde moto stopa nyonso. Omoni kaka pon wana yango mutu stopa nyonso et surtout mutu aza innocent yende nzamba pambola mutu aza innocent okomona ka nzamba azofungolela ye baporte mutu aza innocent okomona ka nzamba azosalela bikambo mais mutu azala mutu alokuta okomona azaka wana ondira akendaka te ondire makambo ngo esimbaka te ondira koma komona nyonso eza blocage no eza mosika te eza pon yo osala ya motema mabe. Oko kena église oyemi ndenge nini obaluki ndenge nini nzamba azotala motema na yo ndengo beta pon na mabe moko boye yo sala ndeko na yo quelque part ndeko na sala yo likambo te o préféra okosela ndeko no likambo lokuta o humilie ndeko na yo na miso ya batu o détruire vie ya ndeko na yo o sacrifier ndeko na yo yaya o sacrifier ndeko na yo o bambela ndeko no bakombo ndoki epo lelo komaka kindoki na poto so bakangi yo ndoki te baokanga yo kombo bakopeso sida bakopeso maladi ya 4 lettres ezalaka soit balobi noza sida soit balobi noza ndoki soit mutu abakisi eza na biloko misato wana oyo ezala na poto. Kasi ndongo zo beta masolo ya ba famille bakabwana kasi ba famille bandoki bango bayeli yoti bango batini nzoyo na meta batini nzoyo wana mais au nom de Jésus ndé ba yana au nom de Jésus nzoya za nyama malampo mtu opesa biso miel nzoya ya mabete nzoya apesa ka miel ba mama kande na zoye bisabino ba papa tanke ndeko wana boboya borejeta boimilia bosambwisa ye bokomisa ya leka ndoki ya famille mutu anakomi ndoki na poto ya kina kimukolo kindoki yango basoka ngo na kimukolo ndoki sikoyo mutu yo belela ye ndoki mutu wana azokende liboso mutu wana tambolaka na mituka ya kitoko mutu wana pambwama mutu wana azosala makambo ya minene mutu wana mokili ebetelaki maboko me yo mutu sikoyo kanga ndoki ndeko na yo ndoki oza ndenge nini oza na ka nini ovivaka ndenge nini tala souffrance oza nango tala bamabe oyo ezalaka na ndako na yo
tala souffrance ekotela yo na ndako ozanga kimia olalaka ozalaka eurete vi na yo ebeba yaya likolo ya pont ya motema mabe omoni balobi tout se paie ici bas tambola na bolamu nzamba kopambola na bolamu na yo sala malamu ebele ya yo kopambwama na nsima ya malamu na yo me bato bazwa mpo badétruire bino yaya okomonaka on dirait bazalaka na freinage ata basali nyonso okomonaka bafreinage ata azongisi boye okomonaka freinage wana ezani eza pont ya souffrance moko bonyokolaka motu moko quelque part tala ndeko na biso Léonie ndeko na ye lelo ata azosala nyonso amonaka neti azokoma te ata asali boye ondira azokoma te ata azongisi boye ondira azokoma te ndeko na ye asomba kutu meme na ndako ondira azokoma te ondira amonaka eloko mo ezozanga ondira santaka kaka eloko mo ezozanga eza pont wana ya mabe cri wana ya pesaka ndeko na ye azongisele cri atikali korépondre cri ya ndeko na ye te beti pont oyebi pont yango moto etiaka molimo nzambe akomonaka yo te diable akomi na facilité ya koatteindre yo okomona des fois même santé na yo ekoma kokota mobulu makambo na yo osalaka ondire ezosimba te yaya bamama bolimbisa na balola biloko na moto lelo tozawa nasi boyoki ndeko na bino mwasi ya na bino leki na bino atatu azo beta lisolo ya ba famille na poto ekabwana c'est vrai tout le monde a ba famille na poto ekabwana ebele donc ce que j'ai compris kindoki eza na libota wana bazo kosambela bazo bela kombo ya nzambe kombo ya Jésus qui de Nazareth mais kati na bango baza bato misala bandeko langa comment yo mwana tata moko mama moko na kini bouti na ba souffrance bozo lia bikedi bozo lia matembele boina poto bokabwani bandeko mama Nadia Sazaranga mama Nadia Saza bato na poto bazo kabwana pourquoi bazo kabwana bimi tuna bino moko bayebi tina o bazo kabwana kindoki eza azo sambela nzamba lokuta dimanche à une église soit disant que resambela mais le français balobaka près de l'église loin de Dieu mingo mona baka l'église ola ba dimanche bazo bela alléluia mama bango te biso to tika na ndako to sambela ndako biso nde kati na biso nzamba yebi yango wana ba mama ba papa kane na zo yebisa bino eza pasi na mawa na kotala lelo comment est-ce que ba famille na poto ezokoma lelo na ba pont wana ezali pont ya haine pont ya jalousie pont ya motema mabe mais na bato oyo sikoyo bazalaka na faute omonake na kana bango bakokaka koavanse te ata bazosala bazokende osantika mwa blocage moko ezali parce que tata nzambe ntango azobimisa biso nyonso na libumu moko seke aza na besoin biso nyonso totambola nzela moko lelo tokokoya oyo avandaka na sud oyo avandaka na nord oyo avandaka na est oyo avandaka na west yaya tanke tobenganaka ta na batelefone toyokanaka ta basanté tozalaka ta bien omona nzambe azopambola mais tanke tozozalake oyo na coin na ye kuna pardon ndoki wana toyeba ngo tout se paie ici bas muto oyo bino bozomona ndoki ye nde muto azopambwama
Yende mutu azopambwa mana libota. Yende tozo benga ye Joseph. Yaya oya mwasi obino bomona ki mutu mabe. Yende mutu azopambwa ma yende tozo benga ye Josephine. Mais bino nyonso na botikali. Nzamba bana utia bino ka ba stop. Pour avancer, il faut vous zonga kate pa ya Joseph. Au moins bande kwa Joseph. Ba mona ke ba tekaka ye. Ba silani na ye. Bolanda na ye sabino ya. Bande kwa Joseph ba mona ke ba silani na ye, c'est fini. Si to teka ye ndoki, to rejeta ye na famille yete. Kotika la batika laki. Ba mona aka malamu te. Nyonso basalaka. Bazozonga kana caisse d'épargne. Bakende basala boye. Bazozonga nzambe mutu achebi no blocage wana. Boko kende te. Tanke mutu wana. Asala bino likambo moko te. Bino bolelisa ye. Boloba o bokoka koloba. Tanke eza faux. Yaya boko zwa nzela te. Ti boko zonga na makolo na ye. Po banzela na bino fungwa. Tango bande kwa Joseph bayeba kiteke eza Joseph asa repérer ke eza bango. Na histoire onde boyebe ina nyonso esalamaki bokanga bango bolo bake baza boye okuna yibi okuna bake pesa message pa ya papa. Tina ndenge bango nyonso bayaki. Omoni nde bazonga kina makolo ya Joseph. Ah lekila biswe limbise ti famille ezongaki. C'est là où bonheur ebandaki. Yaya ezana ba famille mususu na poto ba yaka po ba koma ba millionnaire na poto yo. Ezana ba famille mususu esalamaki ke tant ba roya na poto tellement ba soudé yaya ba kokoma na ba bénédiction osakana na ngote. Mais kala tellement bo saleli motema ya Caïn, motema ya mabe ya Juda. Ndeko na yo mama utamoko mo préféré teka ye. Tellement bozo saela mitema ya Juda. Yaya famille avancera te. Bozaka wana kaneti kaka ko vivre ka ya pasi na poto. Mais nzoka na liste ya Nzambe komamaka ke bato bakozala bato mbongo ya kosakana na bango te na poto. Parce que poto yo soki fungoleli yo porte. Bolanda musicien oyo nani oya otay ko bimisa likambo na TF1. Prophète comment est sunani? Nani oya bimisa likambo na TF1 lobi na mboko yo mbongo esirkila. Kombo na ye kininga aza kutu na ba procès aute ko bimisa likambo bwe na munoko na lobi mboko eza na mbongo akosakana na ngote yaya basiliki bato bayeba mabulu mbongo na ba fâché ba mbongo misuto mona kawa na mindele mundele aza vraiment mutakisi penza kisi ne biso to ebeli ba afrikete boma tata boma mama boma ndekwa mbongo eza na ba mboko to vandaka oyo poto to vando oyo eza na nyonso. Mais des fois, bato koma te pourquoi? Ba blocage. Ba blocage wana ni bino moko to bazo ko mitia blocage wana. Bino moko bo mitia ba freinage wana. Parce que pour nini mutema mabe yozo kanta salaire yozo gagner okomi. Ya salaire wana te. Salaire wana etanga maka pona yo te. Otanga maka obana okoma femme d'affaires, okoma homme d'affaires, obana ko salaire plus koleka. Mais ozo zona ya eza miette. Mais au préféré na sima ya miette. O sacrifier ndeko na o. Mwana mama na bini. Siko mwana ya mama oyo yo sacrifia, mwana ya papa yo sacrifia. Ozela ka un jour ba benga yo ka kufi. Siko so ba bengi ndeko akufi mama ya leki na ngai ndeko na ngai ya tika hypocrite. Ya tika hypocrisie o tika hypocrite. Ça fait combien d'années ndeko na oyeba ta santé na été? Ata soto komi na le 31 décembre o balobaka ke lobi tozo kota le premier mutu nyonso fois fungola motema na ye alongola biloko amabe a nettoyer motema soki camarade moko quelque part o détruisa ye ozo parvenir ko soit téléphone ma copine to bongisa kakati taka mbula sika ya mwana mama na nini na ba problème te mais ndeko na yo ya muchopo ya obano beta ye kote yete bambule ezokene nzamba zotala bambule ezokene nzamba zotala bambule ezokene nzamba zotala yaya
Oui, mais nzambe nenga talaka. C'est kazana a déjà na réponse. Yango wana ba famille oyo bazana besoin bazonga bomoko. Yaya ba oba ko tala vidéo oyo. Boko de nzambe na mitema na bino. Benga baleki na yo, benga ba yaya na yo, yaya kotisa kimia na libota. Parce que libota ezaka sacré. Soki ozokotisa kimia na bato ya libanda me na libota no moko ozokokotisa kimia te. Siko yebisanga bo nzambe eza wapi. Na bato balobaka tosambelaka. Soki na libanda, bato ya libanda ozolukela bango solution. Po nzamba kotuna yo. Yo sambelaka, nga sambelaka, naza prophétesse, naza prophète, nga na bikulaka. Sikoyo, yo muto sambelaka, osimbaka Bible, olobelaka liloba nzambe, bato wana, nzambe, tata nzambe, omoni couple wana, na kotela bango kimia, tata nzambe, omoni ba voisin, na kotela bango kimia, tata nzambe, omoni bato wana kuna, na kotela bango kimia, famille wana, na sangisa, siko, akoloba, famille wana osangisi, bato na kotela, bongo siko yo, oya libota na yo, tata nzambe, ya libota na nga, c'est là où tout bloque. Okoki kosala libola mu libanda na modèle nyonso ozwi ba fleur opandi libanda ozwi mbongo kabeli bato ya libanda yaya bakobetelo maboko te koleka ndeko na yo propre muto ya libanda akoki pe kokabola pe akaboli bisengo na yo mena moma ya passe pa kimi yo mendeko na yo yaya koyoka douleur amona mwana mama na ye azonguluma na balabala amona mwana mama na ye akomi clochard yaya koya pa yako simba ndeko na ye yaka pardon ndeko na ngati autika te pona ndeko na ye mais mutali boma mendeko ya makila ata moni amutali boma te aza ndeko na nga koya kozwa mais valeur yo piara bato libanda yaya ba ozongisela kawo yango wana ba famille boluka kimia ba mbule ezokende bozolekisa ba mbule bele pour rien ba mbule ezokende mitema kaka giu mitema giu yaya yo mimona kangai na kamutema makasi te ndeko na ngozo no mutema makasi te oza nde blocage ya vie na yo omonika ndenge motema na yo ekangama libanga wana ndenge pe vie na yo pe eza bloqué parce que nzambe jamais akoki ko assister yo nzamba ko assistaka yo te okosambela ndenge nyonso beti ba prière ndenge nyonso osali yaya ozalaka na yo pembeni ya Saint Esprit te des fois ozomona miracle ça melinga miracle ne wuti na nzambe te keba miracle na moni makambo na ngezo simba keba yaya ténèbres ne muke koma ko taliso biloko na eza kopesa yo parce que bayebi ke un jour au sacrifice parce que mutu akendaka prière mutu asimbaka Bible mutu ayokaka la parole de Dieu mutu yo penza azana Saint-Esprit kati na ye d'abord Saint-Esprit akoyebisa yo nettoyer nanu mazita oyo zanango banda kofungola lizita moko avant ngai Saint-Esprit nazwa place na kati na motema na yo parce que Saint-Esprit asiégeaka na mitema na biso siko Saint-Esprit akosiéger na motema na yo ndenge tant que mazita wana evanda mazita esala bambula na bambula mazita wana ebota misisa mazita wana ebota nzeta baoba na kati na motema na yo mais tous les dimanches ozane alléluia te yaya ténèbres ne mutu et accompagne kon église prière na yo esala kokoma te banda osala pont il faut balanda exemple ya maman Joséphine Kongolo muté ya solo atatola loba ya nzambe. Maman Joséphine Kongolo, maman prophétesse ya solo. Mosali na nzambe. Maman oyo soka lobino likambo kocha etembete. Parce que ya monaka et puis a bikulaka. Et puis azaka pena azana babenga ngoni. Azana prophétie, azapena amonaka guérison.
azana guérison okoza la pose obela kwa simbio omona pe tant que ozana Yesu na kati po nzimi yaya omona obiki. C'est une femme de feu, une femme de prière. Mais ami kitisa devant ba pebele yango moni nzamba fongolela ye lelo aza mwasi moko entrepreneur ya munene société munene aza na ba travailleur ozomona ba miracle tant que bozalaka mitema makasi ngai na famille na biso ba yebanga nga kutu nazalanga mutema libanga na ngai nande konanga propre kutu na bwakisa ye yaya osala querelle nazo yebisa bino ba famille obo panzana obo kabwana obo zala mitema makasi omekani ozalaka mutema makasi no wana mutema no ya libanga wana un jour motema wana eko suki so na hôpital omoni tango koma na hôpital yaya ozoyeba ndenge nini okobima te médecin ayebi so mokolo okobima eyebani te yaya kota hôpital munganga ye na tongo bonjour bonjour madame bonjour monsieur wana munganga simbi dossier nao abendi wana munganga yeye moteba yata mibale misato avandi munganga squaye pembeni nao en fait votre dossier ndenge tomoni dossier na yo en tout cas ndenge okoti boye kobima na yo eyebani nanu te tokotala neni tokokosala na baposibilité na biso sinon soki tokoki te toyebi te en fait mais vous les Africains on dit que vous connaissez Jésus non si kotango azoloba na yo vous les Africains vous connaissez Jésus et la kisi siko ke belela Yesu asala parce que biso ba minganga na ndenge ya réalité tokoka na biso te c'est que awo ko bima to ko tikalawa destination na yo ekomi morgue yaya yo muto la kisaka batuke ozaka mutema makasi na libota yo muto la kisaka batuke oyebi ko kanga mutema ya koboya bandeko yo muto zaka so kutena bandeko no na nzela o chelongi boye yaya siko yebi sanga na esika wana okobelela nani Yesu akoyoka yote po Jésus akotala siko mazita yo kangaka tango bandeko tikela yo tout le temps ya osepela olata o vivre o régner yaya obandeko mona bandeko na yo eloko te okanga motema ndeko no mamu moko yina ye akoma lokolo ennemi géré na yo on dira bomela yo mwana on dira bomela yo mobali mwana mama siko tango baso yebisa yo ke toyebi mokolo ko bimate mais vous là vous connaissez Jésus non et la kisi ke diplôme na bango ese suki yo siko la kisa Jésus na bino bobelelaka siko Yesu oyo biso to belelaka azana besoin mazita na mutema elongwa mazita ezala te moment wana siko tango moni ko komi na mbeta l'hôpital okomoni nga siko longola mazita c'est trop tard yaya c'est trop tard. On m'a dit miracle yozoluka. Okomona ngote. Miracle yozoluka yaya okotika la komona ngote nesika wana. Miracle yozoluka na kati ya hôpital okomona ngote. Pourquoi komona miracle wana te? Parce que tanyon so atikela kiyo. Tanyon so ba ndeko tala ila yo. Tanyon so wana yaya o décevoir ye. Siko na moma yo komi. Tika na benga. Na benga gaya ya Janine. Ya Janine. Kasi ngande kono naza bien te. Ya Janine yana ngai to limbisa na kaka. Ya kota ya. Okomo benga ya Janine parce que moni ke santé zoto sa isute. Okomo benga ya Janine parce que moni ko komi na suka. Okomo benga ya Janine parce que moni ko suki. Mais mutu oyo asali ke mabenyo so wana ezwa place na kati na yeza na yeza yo moko. Ya des fois totonga kama makambo mabe ozotonga makambo mabe na vie na yo sans le savoir ba conséquences tant to vivre na mokilo yaya to belela kanzambe la vérité neti nga na lobaka na zana na mazika na batute nga batu nyonso to bosalanga mabe na lobaka na tikela bino nzambe sans charger na banguna na ngai nzambe pesanga élévation nga na matana kende ba mona ka élévation nga ba loba ke na simbi kisi parce que élévation nga pesaka bango ki pelekese
Seigneur, zo bango beta bango bikidu pia. Ngai naza ko avancer nazo kende. Banguna nanga na pesa bango na nzambe jamais na kozwa motema nanga na tondisa mazita na kangaka mazita na motema nanga. Pourquoi que tu as mazita blocage? Mazita est un blocage. Mazita est une maladie incurable. Mazita est une maladie condamnable. Maladie mourante. Ba mazita bokangaka na mitema wana. Et ça la conséquence un jour. Bon, quand sa vidéo non ça lelo. En 2024. Yaya. Tout ça les sous dans ba moment wana ya ba mazita. Toujours mon modèle bato bazo kufa yaya. Yo kanisi yo mtotika l'éternel. Nga penza tana kufi. Ndeko nanga tia lokolote. Oko kufa pe. Ndeko no pa ko tia lokolote. Moko kene na fer. Mais avant kufa, nzamba ko faire souffrir yo na mokili oya ye. Parce que mokili eza ya nzambe. Oko nyokwa mana mokili oyo. Parce que jamais Jésus a fréquenté tant que ça ba haine. Jésus a fréquenté ba haine. Jésus a fréquenté ba zita te. Jésus a sa la association na ba mite mama bete. Yaya nemo za la kano kenda église yeba ki okenda no ko lekisa era pamba. Okenda no ko kabela pasteur mabonza. Mbongo na yo jamais ko servir nzambe. Oh, tika na tchana sunga bane tika to ato sungi 1 million de bane tike. Yaya nzamba koyoka krina ngo. Jamais koyoka krina ngo. Parce que bazita no wana et c'est condamné yo na cage. Et c'est comme si mutu moko azo vivre dans na lobby on moni tableau ndenge za noir. Tableau yango eza noir ya téléphone. Est-ce que na omona air nango? Na yebite air na minute to air. Na yebite na minute makamuni ne komamia. Joue téléphone na yo. Ko charger en otetika eza la décharger. Yaya est-ce qu'on koyeba nani abenga kio? Est-ce que vous voyez que la minute où vous tentez la zone bengana? Est-ce que vous voyez que la minute où vous copie mon résalé? Tant que le téléphone est déchargé, yaya au coma téléphone déchargé. Au coma téléphone déchargé, yaya. Tout est en noir. Et yo kanakate. Sonnerie mon côté sonner. Attends tout. Et là comme mon côté silence. Au moins silence où est en téléphone, son téléphone est déchargé. Y'a mon aime na bon morina yo. Au moins le téléphone déchargé, ni air tozo monate, yango mteza erenyaka na bomo inao. C'est qu'on nzamba komone lo wapi. Tata nzamba komone lo wapi tant que tout est noir. Tata nzamba ko solola no wapi tant que tout est noir. Saint-Esprit ko assistonner tant que tout est noir en toi. Au moins molili oyo, yango na mazita na yo, ndeko na yo propre. O sanzaye, bongo kaka yezo yo tozo monate lukuta. Mais ce qu'on t'a au téléphone ezana lumière na yebisiko toi 20h49 mon tentel a benga qui est yeba ke na lumière oza déjà na connexion na Saint-Esprit. Au moins Saint-Esprit atambolaka na bisika oyo mazite ezate. Saint-Esprit atambolaka na bisiko lumière ezali. Au moins bisiko lumière ezali. Lumière yango Saint-Esprit atambolaka bisiko lumière ezali parce que nzamba azomona azoba comment ko contrôler azoba comment ko bundelo bitumba azoba comment ko peso ba miracle azoba comment ko pambola yo. Mais na molili o se condamna téléphone déchargé yeba on a mutuna yo koma téléphone déchargé oza molili ya rien na vie na yo au Saint-Esprit azomonelo ezate yango wana ba mama bandeko tozote aboué parce que maloba oyo ekoki kosunga ta mutu moko soko za na besoin téléphone na yo ekoma charger que oza na lumière oza en connexion na Saint-Esprit oza en connexion lelo téléphone tango eza charger na ko benga mama Joséphine na minute pepe na kozwa mama Joséphine. Tant mon téléphone est chargé, bah tu vas rebenga. Tant mon téléphone est chargé, na kozwa ba copie bien. Tant mon téléphone est chargé, mais ce qui téléphone est comme déchargé. Yaya, imagine-toi, ozo voyager, ok nesika, bazoya koyamba yo, yaya, oyebi mboka wana malamu te, okoma bo téléphone déchargé. C'est comme bango pe bazoye bate train wana olie kitana koto yo, train ke ko kitela côté mususu, yaya ba kozwa yo ndenge nini. Okomi mama na ko charger wa mindela ngope kota ngope na yebi mboka te o c'est ça.
mukolo kokoma na kawana yaya c'est là où mona ke lizita na yo moko wana okanisaki yango nde moto eza fe na mokili oyo lingai bato bamono final na mokili oyo lingai na mokili bato babetela ko maboko oyo omonaki ke bato bakobangela yo likola lizita wana nde motu ekodécharge vie na yo ekodécharge telefone na yo okozalaka jamais na lumière yango wana moko kolongolaka bamazita oyo ya sorcellerie na motema bamazita démoniaque. Pourquoi il met le kolanga na kene ko zalane na lizita moko nga des fois ça ba timisu basala nga mabe na vie mais yaya na pardonna na nga ponga na zala bien mais na ko pardonner na nga nzamba zo pambola nga nga yo lelo na vai na nga lezi na lupangu na za kitoko nga yo na vai moi ve na nga na meli moi nini yo bazezi na ngeza na moto kuna na moi pipi na nga na kwa na journée leki yaya tranquille mutu kana nga yango na evandi kuna na libanda yaya na za lezi moi bilanga na nga yango yo na bandi déjà ko lona babi ba lona ka boete nga pe na ebide ba lona ka te babi ba lona ka boete fo somba ben banini yo bagreni obandi kolona osali mulongo oloni kotoyo boy oloni kotobo nga kudai nande balona kapime mabele si balambi mabele folo tuna mama arija asalu maib sayo ndenge balona ka mama arija fo ep sakane balona ka mama Josephine Kongolo oya ulakisangai mama Josephine Kongolo don de guérison mosali na nkolo na solo don de guérison ba mama kapo na potali sabino bato bakana mazita na motema te so tali bien nzamba pambola omoni bato bakana mazita na mitema te so tali bien basaka déjà ba bénédiction ya nzamba bato bazaka na mazita na motema te nzamba pesaka bango fungwela bango ba porte mais bato bazaka na ba mazita na motema oyo bakoma ba téléphone déchargé il faut boye saka bango bazalaka ba téléphone déchargé bazaka na bango na charge te donc muto bongo yaya des fois yo zo la pembeni na ye aza kokotsa ona connexion ya ke telefone na yo pe moto esila akoki pe ko silisela yo moto na yo oya bonzambe parce que ye déjà za décharge aza na molili aza na lumière moko ezomona na kati na ye mais moto yo aza na charge na moto ya bonzambe yaya akosala moto mabete omona tali kambo yaya tolimbisa kaka te tolimbisa bwa ba famille bolimbisa to vanda to lia to mela c'est ça moto aza na connexion na Saint-Esprit o senti ka batongo bazala na ba façon na bango connexion na Saint-Esprit ata siliki omoni kaka zongi kaka ndenge mususu bato connexion na Saint-Esprit bazala bato moko ata kande matie omona kaka zongi na ye ka su normal tolimbisa na biso parce que ça na connexion ya chaleur ya Saint-Esprit mais bato connexion ezate moto abonzambe ezate masumu kaka bato baza condamné baza lié yaya baza déjà na kati ya molili aza na lumière te air yebani te po au moins na minute au téléphone yango na koyeba ke to komi air ni na koyeba te na bato molili ekoti mais nazo yeba te to air ni mais moto aza na connexion na bonzambe yaya ndenge ezabwe na sina yebi ke sikoyo tokomi toke de 21h dans 6 minutes tokomi 21h connexion Saint-Esprit etambolaka na lumière jamais Saint-Esprit etambola na molili parce que na molili akoya te yaya bisiko lumière eza bato bayebi kolimbisa bato bakamitema ya malamu bato yo na motema ne lizite eza te yango wana et puis ata bato ya mazita boyebaka ata mutu alizita so akufi yaya yebango akomona nzela te bakozongisa na mokili yango no moni akozonga molimo ne komi kotelenga na bamona kiye ezalaka bamona batona pe ya solo bamona kiye kuna bamona kiye esprit na ye bazongisi yango parce que mazita wana ebloka nzela mazita ebloka moya mona lumière ezate mazita ebloka yale molimo ne bazongisa yango kuna zonga muto mazita. C'est comme muto bazita molimo ekoma kotelengana koma akoti na mbua mabe akoti na baboye mabe bamona kiete ezala kiete ale akoma na baboîte de nuit amona mibali ya batu po bana kobima na mibali ya batu asi akufa molimo mabe siko pwani kimia même na molimo nezangi kimia nyonso la ni makambo mabe yango wana bandeko toyeba koma kozana connexion avec Saint-Esprit
kozala na lumière ya connexion kofungola mitema kolongola ba mazita wana ya blocage wana ya sorcellerie wana kolongola mazita ya ba freinage ya blocage ya maladie incurable kondana plus kolongola biloko nyonso wana pourtant oza na Saint Esprit nzamba zobatela tant oza na Saint Esprit nzamba zofungela ba porte tant oza na Saint Esprit oza na kinya tant oza na Saint Esprit ya kolia osepeli ovandi oza na kinya penza kinya evandeli oyo po ovandeli en tout cas na suki bongo pour na journal lelo ba mama na linga bino mingi bientôt quand na lobaki lobby total na koki o sale la bino bilubu bio ya bisangisa sangisa parce que na monaki a monde chic azolo banande ko na yemo kwa lobi congolais tangu bino bo bala ba congolais boye ba ke ba congolais ba sangisa ka biliate congolais zala ka so salaki pondu akozala tolambi pondu tolambi madesu tolambi tosangisa ka pena basani te soki na zui madesu na silisi so na zui pondu na silisi mais nyonso retrouvaille na libumu yango wana des fois bikolo tozomona bango azui oyo asangisa yango nga sikoyo na kosalela bino pla ya bisangisa sangisa tozui ngombe tozui mabumu tozui poso ya nini ya ngombe ya nyonso wana tosangisa ngo esika moko tozui na poisson tosangisa esika moko toye tozui koko na biso totiango mwa ndambu ya mwamba ya lia osepela omona ke bitoto ya misuni ya kapele olobeni na bato nyonso oyo bauti olanda na ligne bango nyonso olobeni mpona bango en tout cas nazoyebisa bino bamama bapapa oyo bozolanda ngai bokotisaka connexion en tout cas bolinga bozala na connexion na Saint-Esprit oyo nyonso ayebi kaza na lizita oyo na famille na nini yaya luka ofungola olongola no lizita wana longola yaya ozala na connexion na Saint-Esprit nzamba fungwelo ba porte ba bénédiction ekeni amen yango wana je vous love na lingi bino mingi donc bilanga kalatina zo sala donc somba ba grain pour oyo vraiment o penza po bilanga penza ya baluba penza ya baluba ya mbujimai o penza yokani don de guérison maman Joséphine Kongolo maman Arita Chalumu vraiment nzamba pambola bino batu nyonso ba ina ligne vraiment nzamba apambola bino na butu elelo de jour au jour vraiment boumela na maman grâce Kamungu grâce de moi Kamungu de moi moi à Londres moi à London City je vous love.